Merci beaucoup, Balandina sur Congo Suisse. Merci beaucoup na fidélité, confiance au beau pays. Salut, toujours on a branché ce côté pour Norlandaba. Émission Nabino surtout est représentée par Nancy, la belle bassée les VIP de la Prince. Merci beaucoup, Babi, confiance, fidélité, amour au beau pays Sarabiso. L'autre Panzamo Tekendambo concernant concert il y a fait Rego là où il est kaki donc où il rattaque les 13 heures au Betama le 20. Comment il est qui bateau baloba qui basala qui analyse concernant concert donc analysons Penzana Moko ya Prince ya fait Rego là donc Nazalawana et pas Zalawana le scope de que on a ndenge ya fait Rego d'activité to yo na scope na ndenge ya Congo Suisse Télévision. Bonjour Bogard de la Prince. Nasi nazo peso ba matondo mingi d'abord na ndenge obengisaki ngai na hésitaki te na bio eza RTNC fona ya show na repesela déjà par rapport à Jésus de Néa se fait rigola moko antombo moma wakanyinda moko antombo to moi le 10 abeta qui le 12 abeta qui simbaki moi changement ya concert il y a le 13 et simbaki par rapport à un producteur ko ça le 20 mais bambi ko balobi concernant concert ko beta maté ko za la té ba to ça la plainte ton concert on est sali plein réponse ni ko pesa na batunyo sawana. Merci beaucoup d'abord merci na fait rigola wala kisaki pe na peuple ivoirien que non ndenge za boye musique etikale pas mutu moko na Afrika soka daye mbala moko musique pe culture Afrique pe sili na musique qui est fait rigola wala kisaki pe na bateau que voilà maintenant le roi de la rumba le roi de la musique africaine puisque ça fait un peu plaisir l'artiste fait rigola azana disque na terrain mais abeti na yebisio que abeti concert plein ba fanatique ba mo bazo senga banzemu betela biso kama sutra betela biso vita imana de bango moko ça dit que faire ça qui plein 100 mètres Gims au monaki l'autre là a tolisaki na kata salle na ba maître Gims na ba invité belé donc faire rigola beta qui plein yemoko d'abord premier concert il faut que dire qu'on ça d'abord merci merci na faire rigola deuxième concert beta magité puisque faire ça d'abord businessman soka même ba marque house a même ba Tracy eleza na mboka wana puisque il faut bazonga na mbongo na yebiso ke ndeba ba ministère affaire ba yeba na l'art fort marque house azo somba déjà deux mapango ndenge to za boy Nicolas Nadrum a sombi de car ya kanda donc yango na lobaka tango zo faire voyager bana batu bana mboka tango bazoya bakoma ba piéton te basenga batu bambo na ba kermesse te net mona ba misa l'autre là piéton ba yela biso ba système kaka ba bloc à Turquie Adidas wana ya Turquie to koliango donc premier concert et betamaki deuxième et betamaki te par rapport à yena producteur maintenant ba yeko so na producteur Marambutu dans le monde peut se faire l'icône naé a bête concert au sentir pendant que concert wana kutu bato basala analyse nasi yo za mutu média concert ya faire ezaki direct ezaki en direct na MTN eza Orange man te ali ayiba bato bambonga na batigo cash na ba Orange MTN eza réseau munene oyo Afrique mobimba si sur les 54 pays mais moi ba 50 pays et ça la MTN donc concert à faire ezaki en direct Maramba ko critiquer exact mais je vais toujours dire d'abord stop na mbutalikako yo azoko ça analyse contre faire il faut mitala ki azana âge nini pour mbutalikako ndenga zana likako plutôt ndenga zawana azana 56 ans faire azana moins de 50 ans tata mukolo kolanda maramba faire sima et puis otalipe bien boye nationalité ne aza muto kisasa kutute muto Brazzaville mais kolobela maramba faire alaka musicien a better position de tir oui que Simbappé mukile bina atika ngo ayena monde de théâtre ba da yulu ngakuna succès Anse Luzolo Mikili Jésus de Londres Mikili ba tout succès atimba la bi yango ngai banana ye kaka ko pakola ba persona ba makala ko imiter papa Mobutu na biso asa ko fa que son âme repose un peu akimamba la moko ayema la moko journaliste na valide na mboko akotika ngo ko bando tumbangulu na kapela et puis ko to la face na ndenga za na za congolais te oye bien bawara talana nous face à type wana bien c'est mwara moko boye ko ya ko tout ça ka ba congolais mitu kaka boye akosa l'analyse ti ya DJ Chapoul na Brazzaville dubu ko paza na Brazza bazana baroga akosa la konate ou bien ça l'analyse na ye ya vie na ye 56 ans moninga ya wana 42 ans za premier ministre na mboko yo ye 56 ans zo ça ni ça l'analyse ya vie na ye ti ke ça il a fait analyse mon ba faire wana ndenge bazana d'abord baza bato baboko la ba biso. Moi chapeau moi short vous allez pas dans la cantimino so ebati fin du mois c'est retrouvé faut code yaka siko ozo toucher parents muto lelo ya za batebele ozo ko finga na ebité za kanini pour musicien moko boya après ça kabino ba 10 € ba 20 € tondeni na mususu ko to lo ba lingala ya boatu
petit na biso grand-père Mukusa azalaka il paraît que appelle ça que mutuka mutuka wana pe garde rose pe to mola rangote ezaka mutuka kolobaka makambo affaire tongo midi poko na mususu pe moi so kutu libele se koyi soki ne baba tu mabe bele na ba demer tout ça mabe na bango toko tali bien mabe les ako koya ba ko sala analyse ndenge mabe le koite ba boti bana bazo bana ba papa te ako sala analyse te que non ndenge na boti mwana boye papa zo bana te na sala analyse avi na nga ozo comprendre osali pe na analyse lobi oh zeme kota ndenge nini oh na sombaki capote te po eza ba analyse faut ko sala oh moi mobalo donc to bimana sans capote oh moi mobalo to bimana sans préservatif sans prudence oh yango zeme koto sala analyse trouver résultat bien pour changer que on les gars na yo tongo midi pour faire pendant que bozo ko finga faire pendant que azo ko mata puisque les lo faire na discuter na terrain mais faire hôtel sans disque na terrain sika mais a bête des concerts na Côte d'Ivoire azo bête des concerts na Cameroun azo que bête des concerts na Bénin on préparer pas d'album azo préparer pas album ti fin avril pour ressentir pendant harmonie regarde-moi maintenant ressentir bablo nyo so na pour ressentir en kuna sans disque na terrain faire azo ko sala featuring na Inosa Balum azo ko sala toujours pe na José j'espère azaki na Côte d'Ivoire monaki fi wana ye moko ya futi biye ye moko na kata concert sans que pas passe invitation alobi non na yoka na ngai na sango il faut na wana mona ye yango monaki muko antombolo Jésus de Niance a profitaki ye mo fi asengi muko antombolo bi muko antombolo to ça na biso ata featuring etika la ba chef d'œuvre faire yembi se na studio na nenga osakanati fi pa yembi kitoko yango nde tozolinga et bon par rapport décision bureau soit décision mingi bata libanda bazwa ki que oh nyo solo bela faire rigola mabe na miniature na atara photo te atara petit titre comme faire rigola te soka titre ou photo avec problème na justice baza basoko to mulene ba mendre mon sala bango yango wana ba ko futa na ko ndenge nini wana bozo kata bulo na bango te père maman bango ba continuer ko critiquer faire mais avant que tu pas critiquer faire il faut pas critiquer na mission na bango na yebsa bango il faut changer métier oyebi babetaki mabanga na Cameroun alingaki azoka bana balinga bazanga ye likolo biyemba okende oyeba likolo boye likolo enkuboye ale lapide omonaki façon tubaki ba mabanga aleli ekutu si vous continuez je m'abarre François basekaka faire je m'abarre elingi koloba nini biso ko totala na banganda njika kuna français pe mususu eza mususu akokuba pe je m'abarre ngango na bi je mabaya ou bien ndengeni donc elegeli na onga mais biyemba ako changer métier te nata normal pe na noko changer métier tika na oma ma musique puisque faire razo onyokola yo akene na boîte boye bacheye tucheze na boîte tucheze e boso ko za DJ amarula ote amarula ndenga zana za mutu ale padre balia naye babana naye na enigma yango nda cheye mutu achaki kuna za yake ayolo te yebisa ngai aza mwana barumbu baza bande kwa kuna sans disque na terrain azoko nyokola ye azela tozo na Cameroun wana to beta des concerts Paul Biya tozo ya des concerts OK mot de la fin kasna ba mot de la fin kuto ezala kutu te atika na musique nano atika na musique ou bien azonga bando yema na tinel ba UPR puisque la musique c'est d'abord la référence ba tout ba yebi la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille après on a objectif na on peut ezali la musique c'est des œuvres ce monsieur là fait quoi qu'est-ce qu'il a changé dans la musique congolaise tout le monde ba papa wemba ya ba beta ba odemba ba kofi ba beta ba chacho Fabio Gaskuto ayaka na moi eloko na ye moko boya bazobenga ngo rumba dringue ye moko lia fulango azonga sima rumba dringue do ibande lezo ebate ebine lezo ebate rumba emeli jamba emeli noir elangwe rumba dringue alors olia fulango ekoma nete référence azonga sima ya na mompe vous comprenez biso to na regarde moi elolo babengi rumba trap ezate na musique inonce bi ayena référence ne Afro Congo babeta ba fiesta nyonso les ba référence mais yes a changé nini a sali nini musique est référence empreinte qu'est-ce que tu as laissé tu fais quel genre de musique RNB ça déjà au beta nini parce que besoin de beta logo ça raté na mboko faire goler na rumba trap toujours on maintenant sentiment de la cheveux ngombi maman tala va faire wazo beta ko bo wana na concert film moko atemi bo alobiti alobi ya biso faire j'ai mon mari ici j'ai mon mari ici faire ici tu crains ton mari un peu papa maman tika yana ici faire za la génération te boto na comparer na ye parce que faire ça yemana ba majilu lelo okende pena
na tombe pena OK pena na cimetière papa Madilou l'autre ça biso na bandoto oyebi faire oyebi so na yebi po ba yemba na bango na ba franc congolais ozo comprendre ba lo mwana ba yebi faire ata bien na biso zo ba ke faire atika ko beta na wengete vient na biso Blaise Boula ngana zo biso vie ke excès ya no pe ele kapete excès pe ya ba dog na poto pe ele gate ou bien to le banini ozuki ndoka wa ki mukolo tondeni parce que ba véritable yo za na mwana bitinda jibe na wera il faut que le ba bien bando tinda okende so mashimbo kendo nikela ngaketch wana jibe na wera ba kolo mouvement tinda sko Blaise Boula baso tinda ye sko batu wana ba confirmer faire que asa dernière fils a wenge yo ye kaka boye kaka po beta nzembo moko boye après beta inane après beta inane tonde efre nini ya sala et que ingénieur en wala c'est loka malonga ça na mboko ke batanga ba ingénieur eza bambri tata mukolo aso sambuyaka lelo j'ai vite compris que bazo tuba faire na ba internet pour bacha bangoka batunet ba boziana vie moko boy sundu kuta beta susu musique ta komo tonga ba école yena kisasa ko yemba ko latsa ba fia batu mitakala boko zata leso ya lisundu te tona posa ba jeune lelo basala bilim batunet ba muko antombolo batunet ba déplique pour maniance au monde lelo déplique aza jeune moko lelo biso ba golo to za 100% na ye ya mona ngana ba répétition déplique tout na yak puisque aza moto azo honorer bato ba yebi valeur en musique donc vie na ngai ba vie o bino bozo ko finga faire na yesi bi donc ngai ko makambo ko chrétien na yeba rangote ngai na yaka na tout bordure donc na yepena boy oni ale toke na tout en kuna mutuneti le big manager je reste azo yeba mama nazo ko loba awa po ndenge za bona za méchant ko sakala te na ko tanga ba komba batu susu awa e musu to soka na ba la pa parquer kuna po tala pas tu refais bakangi donc voilà. Merci beaucoup Bogarde de la Prince. Merci beaucoup na les patrons ko sa couleur o yangai Motema Bata Barbara Mazirel en direct des États-Unis d'Amérique Odette Chibambe femme d'affaires et de Muzamba l'intouchable et ayant droit. Merci beaucoup na batutu balinga ngai. Ngai en cher annonce balbela longola chapona la sa Bogarde de la Presse ni Choko Bogarde de la Presse ni Mumvat. Différent toujours. Merci beaucoup Bogarde de la Prince. Merci beaucoup, bye bye.